Mbote mingi bandeko ya radio masolo ya sika. Oyo zo pesa maboko pa ya wabiso ndeko ya makiese pati label. Nazala mingi koloba te na ye na pisi d'abord ba congolais tout mbote na ba ne Congo tout ba makesa to abundia Congo na bundia mayala na pisi bino mbote. Eza wabino ndeko Gilles Kinsala na kati na France, précisément na Toulouse. Po biso to bomba kate. Kinsala mbila na Toulouse. Biso to bomba kate. To ba resistant ya kubomba na kate. Yako barenga esika oyokeli ngai. Na ye pona tia yo en garde ndeko nanga mulowai. Na yo ki émission na yo na tikili yo temps d'abord na luki yo ofanda na Canada te oza na frontière à Barcelone na koko a mondele na boyi ko tia photo na yo po mwana owana za wana nelongi wana aza mwana nanga Kinsala na koki jamais ko sambwisa bébé na ngai yango na doser yo mais soki yo kite na ko tia photo koko wana batala ndenge nini soki po tia makelele trop mais na koma ne mwana tsebi ndeko keba po ngana ko katila yo ngambo ngana Kinsala tuna diaspora ba yebi ngai ngana Gilles Kinsala ba vrai animateur oye binote o penda ba televisi poto biso ba oyo tuna ba ko bisa oyo Gilles Kinsala diaspora ko yebisa yo ke wana koko na ba animateur ba émission ya bazoba te soko continue na nemo na tsemi na ko katila yo na ko yona ngako ngana Toulouse donc na Barcelone une étoile na voiture na zawana koko na mwasi wana mundela koko akokufa na tension donc akokufa na tension jour wana soki na yoki okoma nemo na koko wana akokufa na tension pona ko yela yo mulowai yokanga bien ya Gilles Kinsala po otoucher nemo na semiko o chrétien ngana mama na bena Congo so mona kabo ya sonité mukuwa ya bena Congo ngai mama na gladiateur donc bosakani trop pozo olobi trop mais wapi musengo zapi na mois de mars musengo musala esilia na mois de mars musengo musala esilipo bozaka na ba leader te kibudi ba congolais kibudi même ngunja ye leader oya ko yabwe leader allez siko ekomi ekofe na musengo bofinga ka ba vie na biso bofinga ka ba leader mususu mais bino tu ba leader internet wapi Katumbi wapi Sindika wapi soki oyo tu bozo ko landa wana ba Moïse mais baza ba leader nana yebi bango na Congo nana yebi bango nemo na tseba za na kati na terrain ekofe leader asa wapi asengi ngunda na États-Unis kuna kutasengi te azongi na ye américain ekofe po abwaki ngunda te azaka na papier na ye ba Amerika uta kunati ekofe azongi na palais na ye passeport na ba américain asengi ngunda te aza na famille na ye famille to ezaka na États-Unis comment pasteur famille ezaka na États-Unis donc bango tu bato kayu na Congo kayu ba politicien ba pasteur ba diacre ba pape basi na bana na poto babo makabatu mususu mais nemo na semi mwasi nemo sema saka na mwana na poto basi mwasi na bana nemo na semi basaka na Congo bana baza ba médecin ba ingénieur na Congo asa na keba na kati na Afrika ya bino ba leader obo ko fingela kabiso butu moyi tande ngi ba panzani na poto ba Moïse Katumbi bango nyonso ba Sindika Dokolo bango nyonso baza na poto bako libere mboka na 8000 km bande ko ngai ba leader obilo bosoko wela butu moyi boko libere mboka na 8000 km jusqu'à quand mais nemo na seba za na terrain aza na kati na Afrika tala ndenge a glissé vie oyo tu bozo sala wana eza ba architecture ya nemo na tsemi bokena ngo ndenge ya mabe omwende bosuki bokena ngo ndenge ya mabe makanisi tu bokomi nango na rasupu tu eza makanisa nemo na tsemi transition oui nemo na tsemi tapesa kiango mais ayebi ndenge akenda ngo bande ko ngai tala sika to komi na bandundu bangome bakoti lelo basoda bakoti bato bazokima kikwiti po bakende wapi bande ko na tala ba erreur to sali Félix na IDPS na ye na Kizenga bango nde ba yepena ko acheve biso boko c'est la histoire te ya occupation ya Congo IDPS palu bande ko na biso Kivu bino nde opiaki bana ba kadogo ba compagnie ba Rwanda tina kini bakatange bino nde bolobaki mwana wana za mwana na bino mama sifa mama na yaza wana katangez bino bandi ba responsabilité palu yonde wa accompagner penza occupant na kati na Congo central pe na kati na Kisasa palu Kizenga lelo komi Kizengi lobaka ozokosa
lobaka tika kokosa kizengi loba oza bien po wuti ko signer awa ba sala kisoki na nini election wuti ko signer kune donc bandeko na ngai moto moko te alobaki a contribuer kite na occupation bino nyonso bo contribuer na occupation IDPS au distraire biso 42 ans soki 32 ans mwana ye a distraire biso ti bakoti na bandundu e na bakongo kuna bazalaka jana matadi zowe asala ferme bangombe bandundu bakoti kasai batu bakimba rwande ba remplacer kaemba ikeda kifu tolo bate leki ya soki noko ya ruberwa ndi azali kuna chef ya territoire monene alo bande kuna ko tuna bino occupation esalamite balkanisation esalamite bozoko zela nini to zela nini to yeba yango botiko bako balkanize mboka te se balkanize mboka se balkanize yango to la souveraineté économique te souveraineté politique te imperium te bande ko so trahir be ko trahir yango ye mulowai yeba ba enjeu actuel cible na yo ezane mwana semite ne mwana sema sana Congo azobundila Congo do boye ba yango soki bako balkanize Congo moto na moto ko zonga na périmètre naturel na ye na Congo central boko so ba passeport parce que Congo ekufi po bolinga ki boyiti bolinga ki bandako balopango basi bozwi nyoso na bandu bakoti bakomi ko benga na men batu bakomi ko kima bandu po armée za kula na bangombe bo na kisasa to ebite projet ni bazana ngo na ba Congo bazali bakota deja ba Rwanda banakala ba bomba kuna Mwanda ba ferme bangombe za kadango deja bandu nde yelelo kasai lelo batu bakimi bakomi na Angola terre wane ke wapi ba remplacer Kivu kolobate etikali kisangani nde tozana nouvelle kisangani na Équateur te alors bande ko ngai na kasi combat diaspora fait changer toza la bomoko soki Félix muta libéré mboka ngaki sada ko sepela soki ne mwana sepi ezaka pona Congo soki pe ndoki akoya soki akolibéré ya solo na ndeka ko libéré toko sala sima ya ndoki on a pris le choix le temps presse tout est déjà fait l'occupant est dans une position de force bandeko botika distraction ko séparer yango ndi ezoko tia haine po okondi mateki ba Congo musu ba komi ko sambela que no balkanisation sala ba poto ko ba pana biso to ko makimia peut-être ça va marcher pour des ordres de l'équipe na bikolo oyo oyebite badala bazo bondela bongo ndeko à partir du comportement na yo ko esprit toujours baninga donc IDPS faisala po oyo yebisinga ozali combattant zoko zali taliban ya IDPS na Barcelone yo de président IDPS na Barcelone ozoko sa biso awa ozaka na Canada yo zaka na Canada te obala ko ko mundele awa alors ndeko nana minute belita ko perdre ndeko na ngai muluwai oza taliba oza muluba ya IDPS to yebi yango okosaka bato zaka na Canada oza na Barcelone pene na ngai soki otangi lisu combat ya ndemo na tsemi ndeko mwasi na yo akokufa na tension po ndeko ko yela yo akokufa na tension mama wana mundele wana ko akokufa na tension na bisi yo yango tala cible na yo tala Congo sike komi mosengo ye wana na mois de mars alongo musala yende leader na bino alelo akusala nini na mois de mars mosengo musala isili ekofo ye wana azaja cheye na États-Unis c'était l'américain ye bani lelo azakala papi na Amerika uta kuna yoka atangela ba classe ya ki protestant kuna bo bino kinzambi butanga ngo na ba classe bino kinzambi butanga ngo na ba classe na bitu yezo tanga ki classe bonzambi wapi ye wana laksi bino keno na za pasteur na pe mwana mai ayindi si atamboli siko ba peuple ba kufi na oba ko buda na leader za wapi oyo ka gandi akimaka mboka na ye Mandela akimaka mboka na yetu andimaka prison alors yo ya kolobaka ne mwana tsemi amona na kate ndenga poni babomaka yete musengo azana babobi ye Félix baboma ye pona nini yo combattant okoni baboma ne mwana tsemi oza combattant ndenge nini ndeko na ngai mulowai taliban muluba IDPS zo kosa batu tala ko kabona biso davantage po kande za makasi kanda eza makasi boyebi kende boteki na minute o bateka Congo na bandu bate IDPS te teki Congo o tu ngona bachiba na bandini ba Félix c'est quoi c'est l'IDPS o tiki bango yemo na mwana nsebi keba ndeko keba
oza na Barcelone na kokwa mundele na age na ozo kapé zeite na boyi ko tia photo na yo po mwana za wana aza mwana na ngai na ko sambwisa te na tika na exposer mwana na yo soki kaka yo na mama wana na ngana tia bino na Facebook po na photo na bino na age na yo balaka kokwa ndenge wana pendant to ba vraiment mi na kati na poto ba congolaise ta ba sélection de ba ngelaka yo congolais ke de bala ba kokwa ndenge wana pendant que to ba vraiment mi ba congolaise na kati mikili mais ozate alors kanga monoko na yo po prochainement na ko tia photo na yo na ko sacrifier na mwana na ko po boza bino misato taliba ya IDPS ozo kosa bato ozaka na Canada yo zaka na Canada tika mwana semi ngai na li représentant adjoint ya BDM na kati na France na ko tolérer jamais bêtise ndenge wana eleka donc ndeko mulo osoki Pierre Mulowai na kanisi tozana jusque là koyokana na boy ko sambwisa yo na photo wana ozo ko bala soki koko na age na yo okene mataka koko ndenge wana soka pe zeite likola mokanda soki na ibite donc on se respecter biso to respecter yo lapa mwana semi na biso lapa mwana semi sala ba analyse ya bien mais na ndenge ya kaka ya ba Eliezer okomona ba nekongo simana yo tawa na seleki to so ta ko tikela binote to na ta ya ko tikela binote za kinsala mta lobawe tuna ba ko yo anga soko meki ko palangana DVD oyesika oyebite oyesika matona mingi ndeko Pierre Mulowai na lobi na yo en tant que frère weza mise en garde bosa na koma nemo na tsemi na bemission na yo na ndengo zo salela wana bon nemo na tsemi aza meilleur buteur politique en 2017 peut-être côté 2018 nemo na tsemi resta le meilleur buteur politique misale zo mona lati nanda ko telebisa Congo awa ndani ide pesa ngole beti poto mosengo ye wana ti retraite ekofe eloko de ekofalobi oyo langu sabino liboma ko finga ba vie mususu eloko de ekofalobi oyo ekofalobi ngwanda loba yango papa ngwanda nila nyuso aloba yango oyo ekofa uti oloba wana oyo mosengo kutalobi eloko tazo baba kada mosengo alobi ni il a cité vraiment les chats par son nom. Est-ce que Mosengo a cité le nom des chats par son nom? À part papa ngwanda na ngwanda tsemi ndeko boniko bokati to mitulu ko na bino to bosela facilement ezo mona ke boye résistance siko boye bité nini oyo ekofi alobi papa ngwanda lobaka te na poto oyo nini nango nini oyo ekofi alobi ndemo na tsema bikimbambala ekofi alobi ya pas un état au Congo mais ndemo na tsema putain comme elle kimbambala et ngwanda pas de l'occupation c'est-à-dire il y a pas un état c'est une occupation alors ekofi alobi nini oyo na no yokate bolakisi ke boza bato sika kala ba résistance biso ba oyo tuna ba webisa yo tant bakadi oyo badi ezaki na bato mayele boyeka ngulu bozo kwa interpréter ba fait pour nga investigateur au moins na kangi que ça en Espagne il y a investigateur fa dans l'Espagne bozo kosa bato na Canada na koko mundele na ndako wakuta mukanda te wakuta séjour te ndeko keba po soki na yeli yo koko wana kokufa na tension donc soki na yeli yo kuna Mulowai mwasi wana akokufa na tension ye moko akufa na po ndenge na moni na photo feza azangi le vitamine C ndenge zo mone wana na ndimite ko mwasi wana za vitamine nyonso na ndimite donc ndeko keba na nemo na tsemi keba na tikila ko mwato pona lukisi yo mina muli ko za dope na Canada te ozaka apa na ngai penga kanda makasi nzoko za sima na ngai awo ndako yela yo Mulowai keba na nemo na sebite bosakani tu wana mboka wana tande boteki Congo omende boteki mboka mais Dieu merci parce que ba Congo va participer à la politique na bino te boteki mboka bino moko donc c'est là-bas elle va proclamer officialisation et balkanisation que chacun a dans son périmètre naturel ça sera comme ça bandi ndubo gouverner bomoni legi ba kosibino Kivu bino bopesaka bakadoko baya ko compagnie Rwanda tina Kivu bino ba Kivusien alors katanga bino bobi mwana za bino mutoto wetu mama na yaza wana sifa